Coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues La Coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues La Coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues La Coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues La Coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues La Coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues La Coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. L'idée sur Napodou. Kassi Yembe, j'ai un truc de bronze. L'idée sur Napodou. Étoile brillante Myrna London, Sabrina Kapinga. Osopie. Alendeko ya mwasi yaka. Nazala motuna ndeko. Nalingi natuna yo. Esi bakata yo. Bilamba na bitumba. Esi bafiba yo. Imbongo na banki. Esi bamatela yo. Ntete ya manga. Esi babeta yo. Kata kuna bitumba. Esi bafibisa yo. Mokuwa ya makoso. Esi bakotisa yo. Mosapina lisu. Okay. Lodi ya Wedi. Awa toza, yesa entre Marcadet Poissonnier, na métro Château Rouge. En face, il y a magasin Carrefour Market. Manicole, vous commis ce soir? Oui, tu commis awa. Pendant Château Rouge, awa, na face à Carrefour, pendant que l'on évite tout ça, presque 1 mois awa. Awa, voilà, awa, tout ça, awa, tout kaya. Amro et Anita exotique, awa, tout ça, donc, so aussi, so y awa, puis na 2 ans, c'est bon, il y a tout awa, na Château Rouge. Le doté ka vente Amro et Anita. So, on même carton moko. Doté que l'on a n'enga tout. Donc, prix au eza awa, rien à dire. Donc, écart en moulay, ce doté ka bloc à bloc, tien, il y a bio. Donc, so y awa, tokos. Dans le pays d'ailleurs, il y a yawa. La même savon, on n'a pas ya. Au salake, ngana komakaka awa, nazal na mumile. Awa toza, yangone makamu. Congo eye na poto. Baneko, bana mona tie. Congo eye na poto. Kaka wana Château Rouge. Bato basana exotique. Bauti ba province, bauti ba mboka mususu. Boya ko s'approvisionner pour ba prix. Yango. Bonjour. Fais ça code, papa. Mais papa, j'ai des services et partout dans le monde, au Kende Canada, États-Unis, partout même à Londres, bas c'est le Calaming, j'ai des services et ils ont comme un service là-bas. Voilà. Là bien à moi, hein. Pour y avoir habitude, Samy a eu que j'ai des services et ça n'a rien. Mais puis le besoin pour et comme la Paris. Ah, on a biso na Bretagne, on a Nantes, on a Pontivy, on a Saint-Brieuc, on a Loudéac, on a Angers, on a Léman. Si on a fait les moussousous na Paris. Bambo Kebele boy, j'ai des services. Boza Makambo, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, partout dans le monde. Après ça, Manko, na Chibé, service. Sainte-Thérèse na Chili, station Sainte-Thérèse na Sibanango, en face de la police. Kune bakangi batu, awa yo kangi koli. Chibé service, ayuna. Nabi ke ba fanatika Congo promo, ba Hollanda biso ba fanatika Raf Ngindu.
Babidon Congo promo. Promo nde. Bénissons Congo promo. Rafingindu nde. Mais balobi met les talons Rafingindu. Faut mettre les talons. Rafingindu. Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo. Et ça sito bena no number 1. Do sito bena intellectuel. Boss Raf Ngindu en tout cas on a passivement bambote. Raf Ngindu le présentateur la force créative Congo promo. Congo Boroto ça n'a pas militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo promo. Avec Raf Ngindu, Congo promo ne tombera jamais. Bigolo Congo promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindu. Congo promo toujours, grande puissance. Camon. Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babundana nango. Raf Ngindu. Congo promo. Voilà, mesdames et messieurs, merci. C'est déjà l'heure de votre émission PC La Plus Plus, présentée par Mathieu Boncher, votre humble serviteur. Ndega tolobaka musala ezoleka ebele tozotambola trop tolata oyo mabe to baluka boye mabe na pesi merci na bana poto nyonso batala biso. Merci surtout à notre patron Raf Ngindu, notre boss o asala musala na bien na pesi merci ebele. Merci à notre cordon Serge Mpiana o asala musala ne bien balobi awa on est chez Mimi Chikeva Milchek balobi les rencontres ya ngoyo de retour avec force avec DJ Benny Oya Kangi Masolo balobi le grand Gérard, merci beaucoup. Lelo tokutana ki susuna Blaise créateur animateur toujours ya faire egola o papa sibiso ndenge nini disque et beti mais par rapport ya batunde baba ki bazoyo kanate Blaise créateur à lobby tika pe lelo bana ya poto bayoka ndenge nini Blaise créateur à lobelaki nyonso o etalaki biso. Et merci à Christelle Libabi vrai chéri na pesio bambote. Merci à Fiston Louye ya Roland Fongo o batala biso. Merci à Matou Idole il y a Deborah Bofando couple qui toko o basala bien na kati ya poto oyo ba umela 10 ans d'expérience bali arabi lo moko. Et merci encore à Masanabiso Shiki Kanga oyo asala musala na bien. Merci beaucoup de la part de KBG na peso bambote ebele. Et pourquoi pas topé ça. Merci à Nathalie Miracle oyo atala rabiso. Merci encore à Didonzeza et pourquoi pas Serge Manzambi Dokolo. Merci à Erichien Voama. Merci à Sabou Tanfumu, Edith Tanfumu, Bandeko Nabiso, Toubalinga Nabiso, émission Nabino Yangoyo. Merci à Jordi Samba, les procureurs, grand frère propre. Jordi Samba, les procureurs. Napesio Bambote Ebele, Motema ya l'autre là. Napesio Bambote Ebele. Topesa Bambote na bandeko oyo basala rapé Hermo Bisoto Zala. Mais total en émission et puis on se retrouve tout juste après. C'est parti. Je suis ici à Matonge, pourquoi pas Kassavubu, Nega Tolobaka, Nakamina Kassavubu, na Inde 3, place Ferregola à Repetaka. J'ai dit merci à tout le monde, Balinga Rabiso, merci Nabana Poto, merci à notre patron Raf Ngindu, notre patron responsable Ouatala Rabiso, merci Naba patron tout Balinga Rabiso, et les Loto Solana, nous na Blaise créateur, ou animateur Nabiso, ou toi qui au Lukae. Blaise créateur, ça va? Ouais, ça va Mathieu, ça va très bien. Nous sommes les gars bien. Facilité, c'est une facilité. Donc, ce qui est facilité, c'est que les gars bien. Bien. Bilan Blaise créateur, les lots déjà tout ça, tout le monde a 11e mois. Bilan a eu année au Zanden. Ouais, bilan positif, hein. Bilan positif. Et puis, positif, pourquoi? Quand on est au total savoir, c'est la première fois que je suis donc, on a un poteau à récit Moscou. Donc, donc ils ont bilan positif. Tout le monde trop album qu'est-ce que j'avais dit, ils ont marché très bien. Et puis ma voix j'ai silité. Et puis bilan en tout cas en tant qu'artiste, en tout cas ils sont positifs. À tout bout moi encore ce genre raté mais en global en général c'est pas harmonieux tout au moins côté il y a positif et l'équipe moins belle. Neto zela yo na ba disque en tout cas to sentir yo te ça point. Bon mon album moi qu'est-ce que j'avais dit. L'album moko to sala yo na ba concentration belé et puis mo konzi azala ki basé mingi na ba rumba.
mon album est là 33 titres. Et le but est que ce bobit va romper belende générique il faut pas bien até. Non. Au moment où tu as une stratégie moko, souvent tu vas à la seule album et bimi, tout le monde a et le bossé mais un générique. Mais bien sûr tu me changer ma stratégie, tu as une rumba. Après 2 mois, tu as ça vidéo à générique. Et ça la stratégie mais pour nanga et gêné non gâté. L'album marché très bien, bazo yoka biso, bazo yoka disque. Na ba concert so na boaki lelo toko baluka bazo telema. Donc pour nanga ça positif, et ça non normal. Sauf quand que mambo kokana raté, hein? Donc mambo kokana raté. Voilà, merci beaucoup. Mais Batangola pe ba otuna ba lobby Blaise créateur ndenge toyebela ye na ba disque ya boire que simbara mais tout on dirait plan simbité ça par rapport ya nini mais ma pesa une opportunité pour boire générique et on est salibo. Non, tu pas une zobe générique et bimi ba sepeli nango. Moi ne peux pas remarquer ça la biso bien net nga plus mingi na sepela mingi na remarque critique ya on aime ça la force nanga quoi. Vous comprenez? Et aux autres balanga on a mon ndo to chuba ngamba mombeli malgré poser ba question mais ezo kota. Vous comprenez? Ndezo kota wana nga mona zo ba déjà que note matza poser la question moko attends na défendre maintenant ma na ibi qu'il faut qu'on se multiplie sur quoi améliorer le sous-support mon cop na biso za animation ezaka ba créer. Donc il faut à chaque fois tout ça la boulot bien pour se faire sa patron na biso et se faire sa fanatique na biso pour biso petit biso na place. Tout ça bato ezaka que mambo ko kana répéter mon minute biso ezaka récite ezaka album. Ba générique na 4 album comme ils ont marché bien tout ça fier. Donc sur le big générique ils place tenir aux aliboso c'est pas grave mais bazo yo kango bazo sepela bazo bina net nga concert tout beta kaso na boki ba cri na nga mon nga c'est tout sur na bandika oza komela soki mbongo esilie oh lelo ba telemi bazo bina donc il a que nga côté na nga en tout cas nga récite ezali en tant qu'animateur ba prix na nga to ba sepela na. Voilà, merci beaucoup. Tu profites de ça, merci. Nabatnion so batala rabiso na poto. Tu beta conseil mon africain. Semaine autre les gars kuna. Tu beti. Et na suika micro. Tu beta 4 minutes, et 4 minutes ici na kota a oza komela. Question réponse na public. Moi le wana so beti logo za na succès. Comment yo za la communication bona public o yembisa ba. Question réponse otindi bazongisi. Deux options moi faire bota manango. Biso to za nango. Donc et pesa mela batebelete menga na za nango. Donc chance. Par rapport à l'animateur, le peut tout le monde a un brassard, un coach, Blaise, yo ma moins intéressé, yo te ba intéressé à payer. Et à niveau na te ba no tout le monde a ba la brassard ba ndo boire le belo bien. Nga animateur a tongo matio yebi nga na boki compter à 0 na 2003 ba animateur to ebele bazala te. Nga na boki compter à 0 ba ziza wana ba Bill Clinton ba na ba maison mais ba Janta Missine ba Kaluju ba na ba BCBG ba CNL ba zo boaka ba Chipo ba zo boaka ba brigade succès de nga c'est nga no zo boaka. Na ye wana na beta ba bonyoma na beta ba seke bien ti lelo na zo tenir na ye na 4 minutes na ye na générique ba boss na ye na qu'est-ce que j'avais dit donc na leki da mo ba mbebele ba brassa wana za bano bazo bima lelo ba na sentiment ba brassa ngai brassa kozala na brassa eza na mabete kozala capitaine eza mabete za selo bango mais ngai pena eza choix na ngate eza pe niveau na ngate mokolo moko te na konviaka yango puis na zelaka te muto leka na te va lo bananga ki Blaise créateur capitaine pour na ko kene pena na boy yango. Pourquoi nous n'avons pas ils ont été réponse au coca. La FIFA, la Fédération de l'animation congolaise, Blaise créateur, FIFA. Donc dans la FIFA, donc la FIFA, nous avons suspend le même capitaine, nous avons suspend le même tapeur à Brassa, nous avons suspend le deux bateaux, tout va se retrouver dans 4 Brassa, dans la fédération. Donc Brassa est à niveau n'angaté. Nous avons envoyé en côté. Brassa est bloqué à bas, nous avons la robine malelo. Nous avons animateur à l'élo, comment on a eu la Brassa? Jamais. Et on a boki compter en 2002 2003 animateur na tout ata kusha pamba baola wana eza makamaka tolo bedaki lelo parce que ebele wana Blaise az animateur kaka ya lelo na beta 4 minutes ba animateur tolo zotanga bazobwaka basala wapi nga na yaka batika nzela yana ndenga mabete nga mutu to sala boulene bien na féliciter quand même ba yebike Blaise créateur za nyamekila ba yebike Blaise créateur za fédération ba sasa ke ba blague te. So ba sa so blague obengi nga oye otie micro obo côté na studio boboaka omona nga na pesco donc nga na rata jamais na mama animation ndo mona nga ya na rata te et puis mama ba brassa za niveau na ngate na iso ngo pena clair za na bateau yo ba za na soif ya ba brassa wana et puis na niveau na bango mais balobi ezalaka
par rapport à boulot na yo sosali boulot no bien les nez na bino Bill Clinton da pesa ba brassard beta bonyoma bato na to zotanga bazo bwaka na binsa Congo mobimba partout monde entier na bonyoma wana na tsalo senga brassard na ma meilleur animateur na ndula wa oui bango na posa brassard te ngaza médaille wana meilleur animateur na ndula wana 2010 vous comprenez et nga na beta ba seke bien faut la batib na beti 4 minutes meilleur générique etanga lelo na bar likolo grâce à les padres faire rigoler nga na batibo nga na beta nga ko tala ku teke pona bano ba boka wana c'est bien eza mabete nga na encourager bango po basa la boulot na bango bien mais ba yebi na sa mitema ke wana za mdo sa ba blague te ba yebi nga na beta batiba minene ti lo na beta na contrôler animation mikolo na c'est bango batike la charge na ozo rapper ba coach nga za FIFA nga za fédération de l'animation petit na chemin d'angwe avec ça nga ve mikolo nga ba nga FIFA et coach animateur c'est Chomi bravo c'est bien na mon frère na ngam so boka pa Fabregas il y a capitaine de la capitaine ya animateur quand même on capo mais eza kombo na ye capo na bino na biboyi yes za capo na biso nga za fédération soit za capo nga za FIFA donc tout ça c'est la montée eza kombo na ye bravo qui est dans image moto total ya bien za numéro 1 na bino nyos pe boye bien azo contrôler bino na lobi boye tout le monde est libre. Moto ko ke peksa moto azolo banaye mambo oiza ezo manakata mutema na ye yo pokisa ya lo bango non. Alors sa promotion na ya za artiste fa lo ba po na ye eza normal. Soka mi bengi capitaine eza po na ye eza mabete balobe so baza ba benga honorable ba jantamisi masalanga kunza do mi benga général Etumba. Tout le monde a libre ya ko zo ya ko adopter kombo to alingi. So ngasko na kende na bonga na mukusenga za fédération. Ngaza FIFA de fédération de l'animation congolaise donc la kenda bena loin or si jamais ma brassard au moins na boyi na ngango niveau na ngaite. Voilà, merci beaucoup, merci, ça c'était Blaise, Yemo Azolo Banae. Tu peux profiter, tu peux ça, merci na Rishi Kang, styliste, et na Lyon, balobi garçon très responsable, Rishi Kang, grand styliste, et na Kata Lyon de la part de KBG. Ce qui peut Nazolo Babongo, Nazolo Babongo pona, oyebi savoir faire nanga, baduso balobaka pona ignorance, nga oyebi niveau nanga animation. Oyebi nga so na beti ndenge kotaka oyebi ba bloko tunga na beta rataka te oyebi matie donc nga animateur mo ya tantôt plutôt te donc na loba pona na confiance nanga na yebi o nini na nango ya mo mikolo na biba tikela nga charge animation naza nango na sengi yango na senga yo bena na bino te mikolo batikela ngango non c'est pas sabatu on c'est pas sabatu surtout ba fanatique ba ninga les padres surtout ba fan na biso na senga yibino botikela nga charge animation bomine na kena na 4 minutes likolo tilelo na kena lango bien bomine na kena na bachele wi likolo ya na senga ngo lisusu on dirait pe banda obeta ba 4 minutes et les cas bien obeta mamambele les cas bien mais tant obeta rara des génériques bobeti na version ni réseau simbate collaboration ça bien te boyoka na raté to ezani non solo bibongo ngana ko lo bateke ngane to kana raté na ko lo bateke bongo za remarque o yo sali mutna mutaza oza libre remarque za yo mais o nga eloko nga na mona bien nga na orchestre na biso pas les padres et les padres engagés nga na kota ba animateur tout orchestre bazala to yebi konzado to kende frère na biso muso to kende na kota ba ritinzele ba mona Congo to sala eloko moko lo 4 minutes o ki bato belé ba satana ina ngote po bato belé ba kanza ke so ba kei les padres sili nzoka les padres nem da sala ka biso to les padres nem kolo makambo biso tout to kozala te faire rigola tika la faire rigola ya mona nga na yaki mamo na ya mamo kana na chiffon na kena tableau na effacé rappelez-nous ba patron ba otalo ba odilo mampuya ba c'est solo ba tika biloba loba boro ezaya yo te ozokende nango wapi po sala nango nini ale yo yaka tokocha mosapi ape na pe message Kinshasa mboka kotika mosi te penza pasela yo sinon ba ko pasola bord à place ne fasaka on va effacer les tableaux na bana na effacer les tableaux na ba print abatu oboye baka na ba matamela bango tuna longola yango mutatuna pe bango bazalati pour mon niveau animateur so animateur amoki oye ba pezo charge bongo o selo muka ngasko na yana beta na kimisa na matamba batana tout grâce à les padres batuna mutote vous comprenez na yana lesi bango
s'est décalé. Tous obéissent na facilité. Jésus de nia, c'est bah tout bon ma facilité. Au soir tu na téléphone facilité. Ya la facilité. Message kinda. Na na betu su bato mandale kinga na nyonso sala. Bolanda kitoko na yete abela message capté. Donc na beta eloko moko ya type. Vous comprenez? Donc Mathieu, tout bon à te. Banana, ba jeune frère na biso balega na télé moi respect fezala. Ba yebi moni Congo ba mascara ba touté, na lo ba trop té. Mais na ka respect. Ezata que sur l'équipe sali moi succès moi il y a 2 mois. Par exemple, muso boki moi générique moko, a sali succès il y a 2 mois ou bien 3 mois. Il y a les gars na télé ba l'équipe bato. Ou bosseli ba beta ba 5 génériques, 6 génériques succès. Vous comprenez? Biso to na chance wana. On moni touro yo. Na bisa ki bena bato batikela nga charge animation. Ya mi kono ke na bango joueur nyo sabeta kabala la ta kabotine po batela lokolo e bisabe to zola de la ta kabotine po to batela nzato batela e batela mwana mama batela ngo bien oza hymne national esombesa mapa esombesa mitu kabwaka mayina motere entretien matin midi soirée batela do iloko izo ya kalate na 5 charge pas matin na ba botikela na charge animation na kobinisa wala tozwango ka bablo nyonso zoloba wana pour pleine préparation tozo préparer générique moko lisusu eza na compte sponsor na biso to na chance les padres na sponsor orchestre belé bazo na sponsor te ebele ba bengana bango ebele ba remercier bango batika mais biso tozo na sponsor ya moni tozo beta générique mo na compte sponsor ngasko na sengaki na ngaka charge na ba botikela nga charge wana ya animation botikela nga ikobinisa dona yebi ndenge mo le padre ya za coach na biso aibi poste ni abeta na biso aibi ke so na beti Blaise awa ocha babi aibi ke yekuna so na beti si ya kosa la centre mais oui c'est important na match za la rara biso so to ba bite nga la chaka opera me la passe na che nga la rata fa te ya moni nga na ba Cristiano Ronaldo mais tout quand même on attaque. Na raté place na bogi na album amnene bo qu'est-ce que j'avais dit et yoganité album ni zo beta koleka qu'est-ce que j'avais dit ba Fabrigas ba beta makasi ba wira ba mususu ba succès mususu e suka na beach ngobila moso ye na beach okati na Brazzaville succès ngo suki na beach moso ki na aéroport na biso ya Njili succès mususu suka na aéroport so matika na avion etigali parce que biso to international biso to beta ka Côte d'Ivoire Mali Sénégal partout Europe bazo yo ka biso. Donc grâce à l'album, il a fait rigoler. Et puis la première fois, on a participé à l'album. Il y a les padres. Qu'est-ce que j'avais dit? C'est pas de n'importe qui. Vous comprenez? Bah tout va bien bêta. Ah aux arts comme la lélo hymne national va battre les marques. Mathieu. Puis il m'a bien ndeni. Mathieu. Voilà, merci beaucoup. Na profité na pesa mbote na batu tout ba otala biso na Angola. Serge Manzambi Dokolo, merci à Serge Tata Kibokolo balobi. Boîte qui tourne na kati ya Luanda, DJ Gloire, merci na bandeko tout balinga biso Mamadou Arisho ya Bibi Chamala. Blaise Potosi sana yo bandeko belé balinga yo na ebité message ko bisa ba. Message liboso na ko pesa na numéro. On a ba tout balinga dédicace. Mon Blaise créateur, animateur, il y a le padre Ferrego la Nika Boroni na leader social. Mikolo ko bazo ba yanga fédération de l'animation congolaise FIFA. Et ça on monté ma passe c'était pour ba capitaine Bazali, ba général Tumba Bazali, ba coach pe baza. Maintenant na la fédération de l'animation congolaise. Et on a 5 kaka. Na opesa numéro na télé. Comme tous en préparation à studio, tout ça les logo mon mikolo yo. Bobenga surtout pour na mama mabanga plus 243 89 53 79 013 089 53 79 013 au solo la TikTok nganga mamba papa pati au bengue binge nelo benga Blaise bosoki Blaise a taxé to solo année normal pour eza mamba les padres bamote pe rapidement bote na Weston Chivundu na kata Luanda Weston Chivundu Roi Bilamba na kata Luanda Patima Mbulu na pesi mbote na Rafli Yongo héritier mwa marche congolaise bébé nyoshi bilengi ya Luanda mbote mengi na tout la Toulouse junior Masalanga junior nani nabosa nani Rafli Yongo Nadine Mbouili pasa junior Kimpulu Masalanga bureau ko yate petit nanga Farel Mouyaya batoto balinga Blaise créateur na lingi bino mingi papi Messina Lukapa Mandela Mukunda et puis Rose Ngalola na kata congolaise na moni ba maître Chora
namoni banani ba Serge Manzambi Dokolo namoni bato ebele balinga Blaise Créateur mbota trop et puis na mikili na pesi ya dadango bana Bera de Prince des Amunda et de Muzamba l'intouchable Adolphe Tonilewa na pesi Maître Ben Sulubika Leonardo Misekolo comment mon konza plateau de 15 ans et puis J formé na pesi Patterson Mukumi mbota trop place oza boza ebele mais migolese hein. Ah, Jojo Moussa, na pesi mbote na Jojo Moussa, Laetitia Longange, maman na Daniel Tumba, et le Luba souffera vous, Levi pas ganso de disque, basé belé, Frank et Mamba, na lingi bino mingi, mais et soit na ngote, bana Congo, omoni, et ça na mutu muso ko pese gene ke bande tusuka, a potani na ngobi pété a bana wapi a suka wapi, boyebi kengaza animateur na banga charge te. Comme nous sommes en Bogoti, nous sommes en s'adresser à Tigelo, Bercia Boakate. Dans le bilan, kasi yango wana kaka. Au terme la Blaise Créateur, solo la kama solo ya Blaise Créateur. Nazal libre ya omisa la promotion nanga, nazal libre ya komi komisa. Mais pour na mambo itali musala nga sala ba vantiete. Mikolo no senga ka charge. Nana makambo na maboko mikolo. Yano si mikolo batela. Mikolo tozaka na batela. Soza na boutique no mo ekotela ko mbongo batela. Neto matie bobulo no esala ko bien posa la batela ngo bien. Ozala chéri no ya kitoko batela est bien. Ozala mobali na yo asala ko posa la batela est bien. Soko kokate beta mai na moteur entretien matin midi soir. Vous comprenez? Voilà, merci beaucoup, merci, merci. Nabandegonyo Sobatala Kibiso, merci à notre patron Raf Ngindou, merci à RTVS Mobimba, Bandego Tubalinga, émission Oyo Benga Biso na numéro affiché, merci. Moni mutazo bunga, zo boya Blaise Créateur. Yese vena yo note na posta to selo mo boye. Blaise azarane po. Azongi si ba biloko wana na TV. Yo awa ye awa. Senyo permission. To sala. Ce guitariste mo netre. Pona sala mambo na beta beta onda batukala. Benga guitariste mo netre oyene na plateau che wana. Yo animateur boya Blaise Créateur. Po ngala ni animateur tout basala bolo bien. Ba boya nga se kaza complexé. Soko moni ko dutenga na mama animation. Zo animateur wana yakane na plateau RTVS 1 chai wana. Zo guitariste mo simple. Netre ya utu orchestre msu chai wana. Vansanga wana. Kosa na combat cage. Mutabi mate bo bana ko boka ta pendant 40 minutes bo changer ka ba cri. Muta lembate. Oma batu msu ne ba bimagorge. Ya wana mibenga FIFA. Boyebi.